Je libère la mort en année 2026. Moi, signons sur côté les malades 2026. Pour na côté à Sangomalan pour détruire l'évangile, reçoit la mort. Des mois et vélo. Je dis bien, je lève ma main à ma qualité d'un apôtre, un prophète de cette nation. Moi, signons sur la 2026. Oya côté les mains. Na lobi bia kosani a côté les maté à Sangomalam na libéré liwa likolo te moise bela okota mabele parce que église est comme okufa bénéfice na yeza nini ko bengana bana basi na chako baza inspiré et panzambe o baza envoyé zamba benga bango te bo banana ba benga moko eza na tikala komona te na 12 apôtres ya Jésus y avait des femmes. Na lobeli évangile eza kokufa apôtre Paul azolo bango que la femme se taise à l'assemblée de saints. Moi si fois kanga munoko so moni moi si abandi ko fongola munoko bisika bana mbali baza ça devient un danger. Na tongo nyonso na ba village biso tokola na mboka soso mobali ndabela abetaka kokoriko pona bato bala jamais koyoka soso moi si na tongo. Il faut ya mobile. Et sokoyo ki soso ya mwasi na village azobeta kokoliko ki mamboka. Et lorsque na kati évangile basi ba komotele mapona kobeta kokoliko, ça devient un danger dans l'évangile. C'est pourquoi je libère la mort. Moi signon sorti en 2026. Liwe landa ya kufa. Parce que l'évangile est kufa. Voilà basa ba congolaise ou bien na lobi na mboka na nganga na botami prophète na Congo. OK. Lelo mo pagano akopi ko bana mwasi wana ou akoba na mutu wana oyo lelo ana ministère. Mais biso nyonso to na kipagano. Ba sœur rebelle ozomona bazoyemba bazaka bandumba. Comment benga bana nzambe bato bakoma déjà o biso nyonso to na kipagano. Est-ce que soki yo yembaka déjà o la nzambe? Soki ko pala mpagano, où est le problème? Mpagano na pe yo ko changer le bien comme pasteur. Amen. Le pas comme ça nzambe. Biso nyonso to na kipagano. Apôtre Paul azarada mpagano azomona na bato. Est-ce que pona ko pala mpagano zadi quoi? C'est-à-dire les gens qui disent ces histoires là dans l'église na bango, je vous réponds, vous êtes des bêtes. Vous comprenez? Parce que yo moko uti na kipagano komi musala nzambe. Sozo bola baba la mpagano te. Est-ce que ba ko changer ndenge? Parce que Dieu peut t'utiliser bala mpagano pour nous côté na kati église. Et puis en réalité des choses, si moi j'étais un juge, ba ina nzambe na sambi. Nzambe fona kangata 20 ans en prison. Olobi? Oui. Parce que nzambe na memela mutu mwasi sans que mutu wana solola na mwasi. Aussi o la muga na tongo boy ke no ko bandale mwasi no ye. Na draga mwasi wana te na ebi place avanda te na ebi place awuti te. Parce que mwasi ameminga ne rêve. Siko yo ya ko tuna nga lisusu. Mais c'est une infraction. Yo kage 20 ans. Non, sauf ça tu peux dire tout si ça quand même. Si juge ba yelinga nzambe na juger na nzambe na Adam. Mais Adam a gagné. Comment na point? Adam a gagné procès. Parce que ngana senga ki yote. Yondo lobi il n'est pas bon que l'homme soit seul. Oyelinga mutu mais mutu angona tikala bobete moralité. Créer mutu tika ya takuna ngambo na rechercher na banda moral ndambu na pesa ba idée. Parce que yo yelinga ye. Makambo bosola ki na zela na yebite. Moi si ayi Alexandre que non moni boro soko les mystiques. Na meki boro mama na plan. Eligo na ngoza ko tuna nganzamba atayo mo. Vous prenez un pasteur, un apôtre, vous l'amenez chez un chef d'État. Vous donnez quel message? Bango Basaka, je parle en tant qu'évêque, mon président. Je déclare la guerre. Pour moi, archevêque, archipape. Écoutez, devant un président de la République, nous sommes menés pasteur. Nous sommes menés soi-disant archipape, archipel, devant un président de la République, avec lui des prophètes. Papa, dans la Bible de Genèse, Apocalypse, le roi travaille avec des prophètes. Au moins que comment la Bible était. Mais ce qui est comment la Bible est où est là-bas.
natali koma moto te mais mwasi nyonso akotelema kote évangile liboso ya mibali te ya basi c'est bon. Mais d'abord nga namona patrouille kaveni naleki Denis Lesi na bongo naleki na mituka naleki na bapalais wana vie na nga père na nga père ayebi ezali ti lelo fali aleki kofi na lar na mbongo na makambo na poa mais père na ye okutane d'abo Denis Lesi wana vie na nga aolande miso bokatela de vie de wana père na nga. Solo la vérité chante enfant, toute la foule suit son essor. La vérité en écho résonne, avec Miguel Niemba tout se donne. Quand la vision rencontre le béton des rêves devient réalité. Bienvenue chez Thierry Bouddha Construction TBC, votre partenaire de confiance pour tous vos projets de construction, maçonnerie, architecture, construction des ouvrages de génie civil, carrelage et bien plus encore. Dans les domaines de construction expérimentés, TBC allié savoir-faire, précision et qualité pour bâtir l'avenir avec vous. Avec une équipe expérimentée et des réalisations solides, TBC vous garantit des outils durables et modernes à la hauteur de vos ambitions. Nous sommes au numéro 38, avenue de la Victoire, commune de Calamou, quartier Matongé, référence Bibi Play. Pour tout contact, appelez-nous au plus 32 466 249 007, plus 243 811 946 038. TBC, l'excellence en forme entre nos mains. Solo la vérité chante enfant, toute la foule suit son essor. La vérité en écho résonne, avec Miguel Niemba tout se donne. Bonjour, bonsoir, soyez les bienvenus partout au monde. Vous avez ébélé dans Solo la Vérité Studio. Place sur le continent pour s'abonner. C'est toujours Dieu merci Mbadinga. Comme je l'ai dit, à côté nous oblige d'être là. C'est à quelque chose à dire. On est une équipe Mobimba, il y a 100% star. Vous allez voir qu'on a transmettre un message dans temps réel. C'est comme si vous en avez un endroit où information et se dérouler. Tout remercier l'équipe rédactionnelle et technique. Grâce à Bango et vous a servi. Merci de la coordination. Là, je vois notre boss, lui, c'est Miguel Niemba. Merci à toi pour cette opportunité. Si vous voyez cette image, vous dites merci à lui à Montréal. Lui, c'est Viron Zambijitakis pour moi, Africa. Merci à toi. Je disais, à Tête nous oblige, nous avons eu des appels partout au monde. Dieu merci Mbadinga au premier aventurier. Dieu merci Mbadinga au premier Rotanzela Mabé. Dieu merci Mbadinga 100% ça te bela gango boité. Nous avons eu des appels, des textos. Dans cette émission, il y a à boire et à manger parce que nous avons eu cette occasion d'être avec lui, lien de serviteur de Dieu. Il a aussi permis d'être avec nous dans cette émission parce que on a respect na bino, on a respect na biso parce que s'il y a des questions à poser, il faut tous avoir réponse pour y avoir aki bakate. Wanana ni lien de serviteur de Dieu, je disais, République démocratique du Congo. C'est apôtre Moïse Kassongo, espoir de la République et comme on dit l'homme du moment. Avec lui, nous avons à boire et à manger dans cette émission parce que nous allons bénir en 2026 à 100% star. Mais la question vous allez bénir, je ça na camaradité. Je disais toujours très bien habillé, notre organisation Viron Zambijitakis, à Ozulanga na habité. Alanda ba papa na ya molimo ba Denis Lesi ba Sonika Futa ba Coutinho vraiment na rolata, on na banana c'est likolo. Apôtre Moïse Kassongo continue toujours kolata secret na ezanini et apa lakeli ma collègue na ye na cher o ya roté ya mabe o ya roté ya mabe surtout ni ya liba na basi mission na ezanini problème na bana basi il est là si nous serons même langage avec Viron Zambijitakis on voit apôtre Moïse Kassongo espoir de la République à qui nous avons dit bonjour Dati. Bonjour Dieu merci Bandika et je profite aussi de l'occasion pour souhaiter un joyeux anniversaire. Merci. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire. Dieu merci Bandinga. Merci Dadi, merci. Joyeux anniversaire, longue vie à toi. Merci Dadi. Merci, je salue aussi Bana Nyonso Solo la Vérité. Je vous salue au nom de Jésus. Merci beaucoup. On appelle ça merci na maman Litgarde Mayinga. Grâce à Dieu, merci Mbadinga, Azana Mokile et na papa Javé Kayala. Merci à vous. Et je disais, Dadi, merci sous na ongamba biso na sentir que na otolo bana debia wa Viron Zambijitakis sa la sabiso banda la seti likolo banda se na barakir kana pasteur kukotsa ngana ba mondo arate. Mais pasteur Anzala to otolo ba yo e osenga te mais ça se voit.
Oso somo qui combien? Non, tous les capables. On le batté. Na musicien te. Moi, yo ozomi ma vie à ba musicien, ozomi me la pasteur. Siko obi na train de jeu là c'est la kaka mamoko. Bato belé bayebisi nga mbadi ngoko me aventurier. Bato belé mbadi ngoko ti c'est vendu aujourd'hui Makiona. Et je tiens peut-être au lobala bato lelo ou ba hotel partout au monde. Dieu merci mbadi nga. Azalate, azate pas aux alarate. Chroniqueur oyo ya Makiona, chroniqueur wa landaka bato mabe, dadi notre sang dans l'émission, nous abandonnons pendant l'entrée de jeu et nous avons eu des appels partout au monde. Bato belé ba traiter nga na kotina Makiona, nazo yamba aventurier, nazo yamba escroc, ba bengyo, ba kombonyo so, non linga devant caméra na biso avant to tomato bande émission dadi, au transmettre message mo na bana nzambe o lelo, bazo surnommer nga na kombo o nazate na msalo na sala raté parce que nous avons permis na sola vérité na 100% star tous à la ranayo au transmettre un message à nzambe et bat ba oyo ba yebio na ba oyo ba yo kakayo ba komi na ba commentaire de émission to ya wana et ba traito ba kombo nyonso mais ba light na personnage wana qu'est-ce que tu peux dire na ba na nzambe ba hôtel partout au monde o bazo salir kombo na yo soki eza ya solo yo yebi so espèce ya lokuta ba to ba hôtel partout au monde. Merci beaucoup d'abord pour la question. Oui, souvent je te respecte beaucoup. Merci. Je ne peux pas répondre à ma bêtise. On les a bêtises. Les a bêtises, d'abord répondre les a bêtises. Et puis les gens, peut-être qui ont en train de dire ça, ceux qui ont l'andéli, ce sont des pauvres malheureux. On l'a dit. Des gens qui n'ont répondre à bêtises. Parce que d'abord, toi, tu n'es pas mon ami. Moi, je suis pasteur, je suis journaliste. Vous êtes journaliste, il y a au salaire minimum des musiciens, il y a des wera, il y a des stars, et il y a des pasteurs Ngefa, il y a des je pense de laisser tout le monde. D'abord, nous ne sommes pas des amis. Attends, man qui on a ces bébés. Est-ce qu'on fait les man qui on avec tout le monde? Nous avons ça. Est-ce que les man qui on? Mais tu peux aller dire même la pasteur moi que notre bête a on apporte. Tu ne travailles pas chez moi. Balo batama qui on a peut-être na bana nanga ba journaliste o nga na futaka o bazala ke pa nanga là ça se comprend. Vous avez une journaliste au futaka? Non mais j'ai une chaîne à télévision. Une chaîne à télévision, MKTV. Kaka même combo ça na YouTube, même combo pe ça na chaîne à télévision. OK. Je suis na DG. DG. Je suis quand même DG. C'est une entreprise. Donc au moins que bango balo bataba mais yo na futaka yo te. Et oza mundimi nanga te siko à part yo combien de journalistes oyo bazo ba mona ba makambo ba ke lutuna mutu neti alendele journaliste alendela mona ba spectacle na chaîne na ye a chat téléphone ouvert numéro na ye mais makambo salama batu na journaliste Afrique du Sud nani Fiston Pelende papa sa d'écoute ya lingaka blague te batu na Chic Mukadi ayebi voilà Biso TV. Et aujourd'hui Yozawa. Ce qui va bien au manque, moi je ne comprends pas. Il a appelé ça connu. Est-ce que n'a limite n'a ndenge na monnaie la caillou? Les gens nous voient des attention dans ça la manque. Je peux accepter dans ça la monnaie n'importe qui. Un jour le Robin m'a volé les. Et ce sont de, j'appelle ça bêtise et je ne peux pas répondre à ma bêtise. Donc balobo baloba, je m'en fous de ça moi. Nazana bateau basi bandimelanga nazana bateau bazobika ba miracle. Vous comprenez? J'ai des témoignages à Kosakanate. J'ai des témoignages ma fout à fire bozomo na oyo ma fout à fire. N'habite ba koki benda. Je vais dire jitaki c'est anga zo la caméra no yango dadi. Ma fout oyo ma fout à fire oyo bozomo. Batu bazobika kaka na décembre makambo ocho sala. Na décembre awo makambo ucho sala nazana mwana mosi moko autaki Italie. Okay. Aye ko témoigner pour na mafuta fire. Amen. Mwana mosi wana ba opéra ye na tina 2025 ka otikala ko mona ba règle te. Atamboli ba pays akenda tina Afrique du Sud de pas Alpha. Mais tango ayoki sango ya mafuta fire asomi yango na Paris batindeli na Italie a utiliser yango libumo tsengwamo
neti kake pour matele zo bimande ba bulu aye awa na Kinshasa ko témoigner so par na permission na on ça pena ba témoignage musuzu en audio ya ba musuzu ba Canada ba musuzu ya ba Brazzaville ba to Angola nebite so na ko senga to pesa ta 4 témoignages pas mo bala. Merci beaucoup. Je disais, il y a beaucoup de gens qui nous suivent. On va continuer, balanda, 4 témoignages. Voilà. Bolanda, témoignage Oyo, apôtre Moïse Kassongo, espoir de la République, à Sengi, Naba, Nzambe, Oyo, va se retrouver partout au monde. Vous avez des difficultés à ébélé. Landa audio Oyo, le coup la bande qu'on a vu sur un petit peu de vidéo, ils audio, ils balanda, 4. Ok. Voilà, on suit cet élément, on se retrouve tout juste après. Salut papa Moïse l'apôtre. C'est moi maman Rebecca depuis Paris. Je voulais juste te témoigner grandeur onzamba sali katnanga oyo à travers ma foot na somba ki afaya na ki un peu vite papa. Na fandaka na Paris na ki ko rendre visite na Afrique kota la bande konanga papa maman ndenge zalaka papa. Ton comment qui en Afrique, je savais pas na kuti bandeko to salindingi zalaka. Et par mon na ekozonga Paris. Kozonga na zonga ki Paris papa na yeba ki te ki babo kelenga malade. Malade biminga na nzoto maman boy na ti ya mpese malade ya mpese. Na ye na kuti ba métier ba tali ba pesinga ba kis je te dis papa ba kis ba so pesanga ezo singate. Je crois que bato bazara en Afrique ba yebi malade mpese ndenge salaka na nzoto mutu bebisaka mutu poso ya nzoto nde parla na équipe kota l'émission no moko boye mafuta fire nabi bato pe balobaka mi pona papa Moïse na mécano peut-être ekoki kosimba nde nakendaki na Château Rouge na sombi bouteille moko mafuta na pakolon pendant 6 jours papa 6 jours biloko wana elimu na nzoto elimu je vous dis papa na ko sarata photo na tindela aussi peut-être koko linga biloko elimu na nzoto nanga même pas tâche de nazo babo papa na ebité na koki koloba nini na koki vraiment koloba nini à travers bateau ba bebisaka ba répétition à bateau je ne sais pas na koko koloba nini mais apparemment j'étais avec des doutes mais na testé non pas poser nzambe ndebo na somba ki onsusu na tchongo su na ndako kutu pona pakola ka bana. C'est moi maman Florence depuis le Gabon. Je vous ai appelé juste pour témoigner ce que votre Dieu a fait dans ma vie papa. En tout cas, j'ai souffert de myome papa et j'étais passée par l'opération. Après 6 mois, papa, j'avais constaté que ma douleur wana ezonga qui souffre. Quand je suis partie à l'hôpital, on a fait l'échographie et on avait vu aussi que le myome là ezonga qui souffre après l'opération. Ce qui est là qui a kindoki papa, je ne comprenais pas. Nalanda qui émission ya mafuta faya papa et puis j'avais des doutes en moi. Et puis je me suis dit de vous appeler d'abord, peut-être j'aurai la solution. Quand je vous ai appelé papa et vous m'avez recommandé d'utiliser l'huile de faya pendant 3 jours et puis j'ai pris l'huile de faya, j'ai acheté, j'avais envoyé l'une de mes sœurs, il a acheté là-bas à l'église et puis il m'a envoyé. Quand j'ai pris ça, je bu ça pendant 3 jours ndengolobaki papa et puis quand je suis partie encore pour me réexaminer encore, on a fait l'échographie papa, comme je vous dis là. Myome zate, myome limwe. En tout cas, na ba docteur bango moko papa ba kamwe. Balobi non, zana nzambe parce que myome wana devait komela ki il fallait ka koleka l'opération mais dozo comprendre te ezali sous-souti. En tout cas, croyez à cet homme de Dieu, c'est un homme de Dieu puissant. Moi aussi j'avais des doutes mais j'ai expérimenté la grandeur de son Dieu. En tout cas, tes papa. En tout cas, Ozaya Nzambe papa. Ozaya Nzambe papa. Nzamba bomba Ozaya ye papa. Merci beaucoup pour nous Nzambe na salinga papa. Shalom, que le Seigneur vous bénisse. Je viens de recevoir ma fille. Là où tu es un moment dans la maman Italie.
aye ko témoigner monene ya Nzambe apôtre Moïse Kasongo malgré que tozali mokolo ya culte te, mais je lui ai dit totikala quand même na ba souvenir bato bako il y a d'autres témoignages soki totielaka bino totielaka bato eza mpona koédifie mpe komatisa foi ya bana na Nzambe parce que lelo na mikolo na biso bato bakomi kose confie mingi na banganga ke pa basala Nzambe. Pourquoi bato bazondima lisusu te ke Dieu peut faire, bato bazondima lisusu te ke Nzambe asalaka, bato bazondima lisusu te ke Nzambe akoki mpe kofongola lola. C'est pourquoi na linya mingi du moins kotalisa bato que le temps de miracle n'est pas encore passé. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Dieu n'a jamais changé. Ma fille, bonjour. Bonjour. Nous sommes quand même des Congolais. Boni na Italie. Bien, très. Italie, ça va? Oui, ça va. Ouais, je t'amoule bien. Normal. Normal, ça va. Est-ce que je crois que mokili mobimbe ezolanda yo témoignage na yo problème nini yo zalaki nango et nini Nzambe apôtre Moïse asalelaki yo mpona ondinga obima Italie ti oya kotémoigner na bureau okutana nga o remettre nga quand même cadeau nanga et puis j'ai vu elinga ba parfum tout ça botala ba parfum elinga mongo kutu na chaki awa elinga parfum oyo na oyo tu vois. Merci à part moi enveloppe ma fille, problème est nini aux alaki nango et qu'est-ce que le Dieu de ton père a fait pour toi? Apôtre, merci beaucoup. Matsa moi voix. Merci beaucoup apôtre parce que Nzambe c'est makambo kambo na vie na ngai. Les gens qui ont problème d'opération au maintenant des prix. La Bible opération ba opéra qui on a neni. Depuis 2004. Depuis 2004. Mais là, après coopérer au problème ni ne combien la queue. Ma règle est que compliquée. On a mis qui couche à la fois et on coûte à la tête à moi aussi. Loko, milingai, et pas banganga. Donc, et si m'a quitté. Obandi koluka ba noko ba meme pa banganga koluka nini. Pour le local biko ngai. Et si m'a quitté. Pour la ba règle les hommes. Pour la règle ngai et zone normal. Parce qu'on a qui l'église te pour. Bon, na meka ko solliciter ba pasteur mususu et si m'a quitté. Et si m'a quitté ndenge nini ba sambela ki ote ou bien nini. Ba sambela ma solution mon côté mon ami. Na retrouver ni ba pasteur a minene na Kinshasa na ba poto na ba wapi na Italie kuna ba pasteur bazali yo lukaki ba est-ce que vraiment zo ki ta ya ko contacter ba sala za mais kaki ko contacter même si camarade na ngai ya excellence za pasteur na yemoko ameke bonde la pona ngai et si makiti de 2004 ti année nini ti 2025 au deuxième ça dit de 2004 ti 2020 c'est-à-dire au sali 21 ans. Obandi suko mona ba règle te. Mona suko règle na ngati. Wow. Donc 2004. OK. Ti lelo. Otikali ko mona ba règle na ote. Otikalo mona ote. Ça dit ndé souffrance ozalaki na. OK. Est-ce que c'est comme la sous mutu musu ba opérer ba règle na epe kangami? Je ne sais pas. On de la mais et comme l'ende kangami mutu. Yes. Parce qu'on a pas pasteur au bandai ko kende pe ko consulter bandi ko pesa pe offrande. Ouais, na bandai ko sembe offrande. Nga na pesa offrande minene solution monter na vie. Sikoyo apôtre Moïse Kasongo oyaki ko ebele. Concernant camarade na ngai, na contacter camarade na moko et pour yepé pasteur a salelaki miracle abondelaki pona ye azwaki lobi ko yo na contacter ki na pesa na numéro pasteur. Papa a eu ça qui m'a eu, il a sur mon fouta et fire. Na melango pendant 7 jours. Yo po sombaki. Oui, na sombaki. Na meli.
8e jour na ngai nde nayaki kose sentir ke makila ya boule ebanda kobima ngai. Makila ebanda kobimaka mbala moko obi eza na baefe moko ebandaki bie nini? Ebanda na koswisa nga libumu. Mafuta faya nde ebanda koswisa nga libumu. Après nde ebandi kobimisa nga sikoyo bamakila moko ya salite ya boule. Bon nabangaki nayaki kokota mpe so papa ayebisi nga ke no kobanga te mwana ngai kobika no mobimba ya wana. Depuis au réglé, makila ne bimaki. Est-ce qu'on commis qu'on régler ce qu'on normal chaque fin du mois? Règle na ngai ezongi normal depuis na meli mafuta faya règle na ngai ezongi normal. Ebandi kobima nga normal naza sous la complication. De 2004 à 2025 au consulta banganga ba pasteur au tikala komona makila te. OK. Après ka coopération. Mais le long Nzambe apôtre Moïse a sali ke makila ne fuma. Tout va normal, on est au tato na Nzambe na nga. Conseil mon ngoloba totika koyoka biyoka yoka ya bato concernant la pasteur. Et là qu'on a au monité salami pa na yo kowela ko ngomba pasteur ti. Amen. Parce que ngai moko premièrement on a témoignage munene pour la pasteur. Naza témoignage munene makambo salami na vie na nga lelo so nazobika grâce pour sa cause ya pasteur. Amen. Yango na leki na TV pour na témoigner munene na Nzambe oyo pasteur asali pour na ngai. Ce qu'on a lingana tuna boche na ngama caméra parce que lelo batu ba koma koloba to coopérer kana batu to pesa ba ngombongo. So yo outi Italie osombi visa ya yo moko. OK. Osombi billet na yo moko. Parce que oyaki a on a foutu au combien? Hello, t'es pasteur. T'es tous en clair quand même. Peut-être ngane na fouteli au billet à Italie, na sombeli au visa, pour nous yaka na Kinshasa ya kosala ba aventure. Non, pasteur, fouteli ni billet. Fouteli ni passeport, na fouti billet na nga moko na visa yo moko, visa na nga moko. Passeport yo moko misalela. Donc pour na ko témoigner ka monena Nzambe oyo esami na vie na ngai. Vraiment, merci beaucoup, Bandeko Bozolanda, témoignage depuis 2004 jusqu'à 2025. Elle a consulté combien de prophètes? Elle a consulté combien des apôtres? Elle a consulté combien des hommes de Dieu? Et ce qui est plus grave, non qu'on a mimete pas banganga. Salele ba cérémonie, ba pesi ya kobaka ya botombola ya bomela. Natikali comme on a solution. Mais le Dieu de l'apôtre a pesi solution. Bien aimé Ozo Zelani. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup à Vironzambe Jitakis. Dadi, toyoki ba prophétie. Nandimi te soki ezamaki ona mutandima elongi na ye emona na boye pozo mona azana Kinshasa te et na bato ba otala biso o bazo traiter na bakombo nyonso. Et c'est bato ba sali bato biso kutana bongo na vie. Neti oya uti témoigner à moi sur moni wana ya uti Italia ye. Azaki na bureau? Na bureau na nga omoni major. Ba misusu oyo e baza comme baza musika ba yete. Zo comprendre atindi ba témoignage na bango, reconnaissance c'est que le Seigneur est en train de faire. C'est pourquoi je dois profiter pour dire na bande konyoso bazolanda nga mokili mobimba. Ko hésiter te. Maya Faya eza na Paris. Mafuta Faya eza na Paris. Toza na Château Rouge. Na agence ya Global Express et pas Patrick Malavini. Tout ça na Canada, je pense que Rocha ya sport na suka Bolanda Sport ya Maya Fire na Mafuta Fire. Kende somba. Yo mutu za na poso benga potre benganga. Na kosambela pona yo n'importe quelle cause na. Zamba bongo na te. Il y a plus de 243 numéro na yo numéro na plus 243 82 79 71 430 plus 243 99 95 25 659. Lelo dadi kolala kolamuka nde tocoloba wa tote kozana yo eza na message oyo pesaki bana nzabo bayi batiango la ba TikTok en tout cas to sentir que ozana bon moi je peux dire Dieu on a yebi que oza ya nzambe. Website bat bazwa bakata batia ba TikTok pona yo démarche na yo bana basi bazala lisusu na cher te o bato belé na monde ba komosela o me ba vidéo ba komotia mwana mwasi na cher ba komotia maloba na yo. Dis-nous un peu. Mais oui, tout le monde déjà
et na mona kwa grâce makola lobi déjà na ota stati na eboye je vu que azume maloba wana a tie photo ya mwana mwasi na cher azuma maloba non bato mo selon les loba vidéo de dire que maloba apôtre Moïse Kasongo ke bana basi bate maso na cher comme okota bato eza kibonzambe ou bien il y a un message oyo kaka ndeto babata mokilo. Non, tu sais, est commis trop embêtant. OK. Je lève ma main à ma qualité d'un prophète dans ce pays. OK. Je libère la mort en année 2026. Moi, signons sur côté les en 2026 pour na côté à Sangomalan pour détruire l'évangile, reçoit la mort. Deux mois et demi. Je dis bien, je lève ma main à ma qualité d'un apôtre, un prophète de cette nation. Moi, signons sur en 2026. Oya côté les mains. Na lobi bia kosanini à côté les maté à Sangomalam na libéré liwa likolo na. Deux mois ezebela okota mabele. Parce que église est comme okufa. Bénéfice na yeza nini ko bengana bana basi na o baza inspiré et panzambe o baza envoyé Zamba benga bango te. Bo banana benga moko. Eza na tikala komona te na 12 apôtres et à Jésus avait des femmes. Pona yo sali ke ba obebi. Na lobeli évangile eza kokufa apôtre Paul azolo bango. Que la femme se taise à l'assemblée de saints. Moi si fois kanga munoko. So moni moi si abandi ko fongola munoko bisika bana mbali baza ça devient un danger. Et puis nazo peso lycée moko. Soko ke na village moko. Oyoki na 5h du matin soso ya moi si azobelela kima village wa. C'est que ça? Kima c'est que ça neloko mabe osala manamboka. Na tongo nyonso na ba village biso tokola na mboka soso mobali ndabela abetaka kokoriko pona bato balamu jamais koyoka soso mwasi na tongo il faut ya mobali et soko yoki soso ya mwasi na village azobeta kokoriko kima mboka et lorsque na kati évangile basi bakomotele mapona kobeta kokoriko ça devient un danger dans l'évangile. C'est pourquoi je libère la mort. Moi, signons sur côté en 2026. Liwe landa ya kufa. Parce que l'évangile est kufa. Voilà, basa ba congolaise ou bien. Na lobi na mboka na nganga na botami prophète na Congo. OK. Na comprendre que Congo maombe ko mobeba. Et puis yo papa mobimba yo. Un père responsable mande fotele misimutu kapono olanda moi sur azobima règle a termina cher azote o sango malamu. Yo po yo telemisi mutu kana yo koti na église abongo bate ya yo. Mais tu n'es pas normal, toi. Il y a normal, tu sais. Et ça, la sens, c'est pourquoi je bénis, il y a un homme de Dieu là, il y a Branham. Hein? Okay. C'est un Branhamiste, ça suit n'importe ce qui va. Dans l'andage, la place de la femme, c'est à la cuisine. Et ce qui fait aujourd'hui, que même pas si pas commencer à la salle, les actes galères. Moi, c'est pas qu'il y a travailler, mon bal a travaillé, mais en réalité, la femme n'est pas permis de travailler. La place de la femme, c'est la cuisine. Place, il y a moi, c'est bureau, il y a moi, c'est dans les cuisines. Et le bureau, il y a moi, c'est dans la cuisine, et comme il y a salon, et comme il y a chair. Moi, c'est pas pour moi, mon côté, pas dans mes balles, peut pas vendre. Parce que le bâtiment, il y a une période, il y a des règles. À terminer la chair, il y a un moi, la mobile, il y a un peu. Et vous trouvez ça l'évangile? Mais l'évangile est autre. Nous, on doit défendre l'évangile jusqu'à la fin. Il n'y a personne qui va nous faire peur dans ce pays. Dans Rwandais, je suis congolais. Pour dire la vérité dans mon pays, l'évangile est autre. Je dois dire la vérité. Je libère la mort. Parce que je suis un prophète à la suite. Au moins que comment la Bible était. Mais ce qui est comment la Bible est où est là-bas. Nathalie comment mon tout mais moi si nous sommes au télé évangile, il faut soit libéré. Théabasi c'est bon. Pourquoi vous pouvez sentir la bango et pas de balimisa? La ligne ça évangile est donc évangile les ana kati ya kokufa. So ba sala mabe nza balimisa bango batika mabe. Évangile les ana kati ya kokufa mabe déjà c'est pour ordre yango soit porter ma liboso ba porter ça. Donc bino ba ni ba bo bebisa te ka bango ba na basi. Je te dis ce n'est pas permis. Et ça permet apôtre Paul à l'Obiango, qui est dans l'assemblée des saints que la femme se taise. Moi, je suis au Monogolo. Et puis l'église a moi invité à la base, c'est à beaucoup de gens. Et tu as la chaîne dans mon second thème. Dès que moi, si la landing à Zawana, à l'église à Oni, ce qui va maman, il y a papa.
Même à commis prophète, moi pas prophétise. Moi c'est la ça. Je veux que c'est option. Mais j'ai aimé ma femme. On a des choses que nous sommes mêlés la mutation, nous sommes couchés là. La bimara. Toujours pour tabac. C'est-à-dire, et là tout ce que moi j'adore. Mais à aucun jour, nous avons télévisé la chaîne, il y a la bimari, papa, Mikolo, généraux, magistrat, avocat général, il y a télématé, qu'est-ce qu'elle va faire? Parce que je peux aussi les faire dans le côté de la théologie, en tant que théologie, et Bella Courage va dire la théologie, pas va côté à Sambala, va gagner bien. Lelo, Dadi, dans l'émission, parce que nous avons eu cette occasion, sur la mission à 100% et témoignage, à ça, groupe, prophète de Nilis, par le biais, à ça, groupe, mon prophète. Il y a des chasseurs à la personne, papa, dans l'église de l'Évêque. Ici, Bakoli, Bakenaka, la bâtie, parce que les hommes ont un message. Mais, dans le bateau, il y a Tangi, comme on a eu et se retrouver la carte. Comme c'est toi, il y a des choses à la carte, il y a un ministère là, et à un ministère. Il y a des gens qui ne pas il y a des gens qui ne travaillent pas professionnel, qui sont 100% star, qui sont dans la Firon, avant tout, je vais papa. Et tout ce monde on a déjà bâti la biso prophète de Nilis pour comment azotanga apôtre Moïse Kasongo azala parmi bateau il y a recruté pour recruter parce que ba sala musalo ya Nzambe pour na mboka ba prophète ndi ba un message et pas chef de l'état ba prophète ndi ba un message pour na mboka et le ministère musala Nzambe et comme il y a des autres selon prophète de Nilis on suit cet élément on se retrouve juste là faut ba yo comme soit prophète. Donc, il faut que et biso toza net siko tosali garnison des prophètes. Ah? Garnison des prophètes. Ils ont raté? Ils ali siko tosali yango. Nani président? Na leader. Mais après Simon qui mangonga. Après le prophète Moïse. Moïse Kasson. Donc prophète Moïse Kasson. Oui. On recruter bango nyonso. Batu wana nyonso ba mona na bayokaka. To recruter bango. Toyoka voix ya Nzambe, tosangisi ba vision Nzambe apesi biso ba po bazembele na osa garnison des prophètes. To réunir ba prophète, toyoka tata. Ngana na schéma, ba onyoso bana ba schéma, to harmoniser na bengi ko. Tous les prophètes o ya Congo ya Kin, o ba on prétendre à lo Nzambe. OK. Na on peut sa date semaine prochaine au coup dans Arche de Noé. Na livi na matete ba oya total comment on peut faire. Groupe on créer sika na binoka ba prophète on est bon pour ba pasteur charge makambo po ba on ba prophète po ba pasteur kuna ata prophète mo na moni kuna te na moni ka ba pasteur na misoté ba kesani na présidence mais ba ke attaque ba chef ya ba église spirituelle ba talibe moi ba église minene. OK ba poni ba critères église minene avec les gens Branham, dans l'église à Mounene, batali ke mutuboya dans l'église à Mounene, batali au Yazabo il va poni bango. Merci beaucoup na Firon Nzambe. Dadi qui lingue apôtre de Nilis prophète de Nilis Saoutchou. Premièrement pour ka pona déjà et avec des ministères ça. Ba tout ça ba ba fatigué pour ça là c'est trop dur. Le prophète de Nilis c'est un homme. Moi, j'ai toujours dit ça. Papa n'a vu ce que vous prenez un pasteur, un apôtre, vous l'amenez chez un chef de l'État. Vous donnez quel message? Je parle en tant qu'évêque, mon président. Je déclare la guerre finie. Pour moi, archevêque, archipape, écoutez, devant un président de la République, nous sommes menés pasteur, nous sommes menés soi-disant archipape, archipel, devant un président de la République, amenez-lui des prophètes. Papa, dans la Bible de Genèse, Apocalypse, le roi travaille avec des prophètes, pas avec des archipapes, avec les esprits. Dans la ville où il n'y a pas un prophète, cette ville-là est morte. Mbokaneza vite.
ndeti bino na ba idée ya prophète Denis Les na bino na ba pasteur ba prophète Malombe oya mefa église ya Kitambo bino Malombe oui bien te Malombe oya mefa oya Kitambo pour Makele là c'est mutu no asambela pour Makele là c'est oya asambela il y a comment prophète depuis quand nani a commissaire oh nani a chai mafuta yo to banine ministère simana inde chaso mutu asala ba plein na Kitambo asala ba nini c'est un apôtre n'est pas prophète prophétie ni ya beta na mboko ça azali apôtre papa botika moni biso ba prophète Malombe non c'est un apôtre quelqu'un peut avoir les dons mais il n'est pas prophète le roi Malombe c'est ça les bons lui non tout le monde peut avoir les dons même un pasteur peut voir OK maintenant domaine un prophète du ministère il est différent avec un prophète des dons moni bango bazala prophète à don ça dit Bayombe wana c'est un père que je respecte beaucoup wana zampaka Bayombe wana asa ya banga déjà d'église na ye na banda na chef atiope mabo akoche banda ndenge ya c'est un père je le respecte asa yebe asa ne na don prophétique de voir yo na asa koleli yo zo comprendre malgré les lots ko termine l'église c'est pas na comprendre est-ce qu'on attend pour ma vie malgré beaucoup d'amis na kati église comment voilà avec vraiment ma prophétie à niveau na ya mon quand tu quand même église so on est nazari mais lui n'est pas un prophète moi je suis un prophète yo za prophète qui Malombe je suis prophète lui c'est un apôtre so yo na yi na temps na vo prophétiser pour na bisi non yes c'est bon ici on t'a ba saison yo ba komba ka pano epezate wana za saison ici bango bavandi ici déjà okobon bakoma ba référence okoki okende tous les concerts et ce concert comprends pona yo asi mais non saison na ici mais na ndenga indusa la minute na génération non mais tanga so trois prophètes au ensemble ça na génération na parce que son cabinet ça la génération to ba kana so yo lo moliba génération là la génération na pour les moments il y a pas ah à part na Congo il y a pas un vrai prophète qui est je vais dire qui est droit qui est béni qui est responsable parce que non n'oubliez pas ngana za génération ba nema stateur et non Nda papa te. Singa na bala ngaju susa mate kana. Oui, batinga ibima peza fasile. Na lobi boy, bazanga ine. Nema mukoma papa na ngaju. Il n'y a pas de devenir mon père spirituel. Quand même, il faut. Aza ine na aza yaya. On a vie, tous à la bayaya, tous à la baleki, tous à la papa, tous à la cour. So ye, on se comprend. Il y a aza yaya. Dans le ministère, je respecte. Vous m'appelez ça le ministère. C'est ce que j'ai dit. Moi, les générations dans ma vie. Ok. Après, Bango, Francis a travaillé. Comment on a dit? Hein? On a dit après, Bango, après, Bango va se cacher. Après, Francis a travaillé. Depuis sauter. Parce que vent est Francis. Francis Maillé, comment les bisots sur la génération nanga, vraiment la moni prophète vraiment où hasard responsable la vanne ici, ma solo ndenge sengeli vraiment azate. Voilà, poto landela azate wana constant yo sala et ngala ba propos teni pour ça dona yo ya musala. Non, la génération nanga, omoni nga na vandi ici, je suis un responsable. Okay. Quand je dis que vandi ça être un responsable, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire na vandi ici communauté. Le roi bilona ba roger baka. Nazana ba paroisse, ya minene. Nazana ba pasteur bana na bimisi monde entier. Nazana ba pasteur bazolungwa poto baye na wendre bango mafuta na Congo. Nazana c'est-à-dire da boti na vandisi administration. Okay. Tu vois?
c'est-à-dire la génération nanga azate. Je te dis la vérité. Na Congo. Nazo biso se nazo ba na Congo na génération nanga. Onyo sotikali bana ya bangaba, bana ya bamakala, ba jeune prophète nyonso mike. Oyo bazolikaka pe na ba YouTube na ba TV. Je te dis, bango ba yebi na mitema na bango. Dieu merci badinga. Makambo mususu écoutez, ko sala ngote parce que tu es journaliste. OK. Tangelanga na génération nanga nani abimisi bana letinga. Na koka pe kozana mutema mabe ba papa musu ba kufa na banction na bango. À part Joël Francis Tatu, oyo abimisi bana baza reconnu monde ba grand prophète après Yezanga. Je peux te poser une question. Yo soyeba prophète moko oyo nema sikatenda bimisa. Ou ayeba ni mokili mobi. Yo comment n'aime pas ne salani? Non, c'est un exemple. Azate. Est-ce que yo le logo pour bimiselanga peut-être ba prophète Ngefa n'a pas bimisate hein? Non, na éviter, je sais pas, mais na tikala ko yokate, on doit être clair. Non, c'est ça je. Aussi la génération ba ebele, mais dans ma génération, je suis le seul qui a impacté. OK. J'ai impacté d'abord ma génération. Nabimisi bana ma grand prophète ba ebani mokili mobi. Et puis ils ont des grands, j'ai dit des grands paroisses. Na mboko. Ba mso ba leki yo na paroisse na munene. Munene neti mo na nga Samuel paroisse. Oya monga fula. Pompage ça nini? Non. Na pe ça sango, voilà. Et puis dans una ba paroisse na ba monga fula wana ya Gaya na ba Jodi ezate ke. Monga fula za nani susu? Mabela Liseko. Ozomona. Yo ka ba kombo. C'est-à-dire je suis le guide de ma génération. Là tu confirmes. Amen. Dadi oza guide ya génération na yo. Lelo esalama na ba campagne mais namoni na otala gag moko nde tolo ba mikolo je salé artiste comédien humoriste Papa Maswako. Namoni ba komi ko selo gag mobimba na kombo ya apôtre Moïse Kasson. Au quotidien na théâtre eza yo muto zo luka bango ou bien Kibonzambe nde kotikati ba comprendre que nous avons un certain moni ba to ba théâtre ba musicien. OK. Bazana facilité à pour découvrir faux na vrai. OK. Et puis ba ebi ba escroc nyonso. Et ba ebi bisika ba kutana. Parce que l'artiste et comédien batambola trop na boîte na ba yebi ne ba kutana na ba pasteur. Mais soko moni bandimi yo ba reconnaître yo, c'est-à-dire aux œuvres. Amen. Depuis Masako papa Maswako banda ba gabe na ye. Toi tu crois qu'il na ba pasteur? Ebeli. Pourquoi ça là ba mo? Na comprendre te na hôtel la gabe na moni. C'est parce qu'il a compris que l'apôtre Moïse est vrai. OK. Na pesi mbongo te. Mais il a compris que je suis vrai. Tobaki lelo ozala makambo belé dada yebisaki biso na décembre déjà bande le 18 till le 31 décembre ba maman to ana besoin 10 000 dada dans mon église ba maman ba comme koya ebelé comme ko bang saranga appel na yo ba maman bazo ebelé ba leki da 10 000 hein. C'est pour nous comprendre que je suis vrai. OK. Vrai c'est-à-dire je suis le seul pasteur à ma génération. Oh peut pas qui mange avec les orphelins, qui a des initiatives, et tout autour, il est protégé des responsables, les gens qui ont étudié, des intellectuels. Et c'est-à-dire, ça montre quelque chose de bon. Tu as changé bague? Est-ce que ça dit quoi? Ça se passe. Pourtant, on a vu mais il y a alliance, normal. Mais alliance c'est ça mariage. Obi ba te bete o l'accès moi sur la TV ba be ba na tout na alliance c'est ça wa. Obi na kati ya Bible, bala kisanga verset ni na Bible ba bila tsama si alliance. Abraham ala tsaka Sarah alliance. O ba ya pesa maman Joël raison pamba. La tunio Abraham ala tsaka moi si alliance. Yo landié. Mais je te pose la question. Alliance c'est ça biblique. OK. Diba les a d'abord volontaires Nzambe au bouquet l'église famille ya musique ça les mariages alliance c'est un symbole ba sangwa catholique nde ba yela biso oyo liga raconter to chaka yango même ngape nazana yango eza non bon la chante point ah eza nini tellement o eza cher ko leka yango nde na chapa frère mais na lokumu wana eleki eleki te parce que ça peine eloko te
Dadi, bana nzambe baotala. Message ni kozani na bato no babalite. Bato babalite bobala c'est tout. Avant kobala conseil na kopesa. C'est poser d'abord question, tu as combien de pantalons, tu as combien de chemises, tu as combien de sous-vêtements, tu as combien de cinglés, est-ce que tu as une maison, voilà. Est-ce que tu as une chaise, est-ce que tu as un endroit où écoute ça quoi ta sens. Voilà, c'est ça. Ça dit soko moni goza dianango, tu peux te marier parce qu'il va les ali pendant batela. Lelo oyo nazonga pe na question na mena balolo na ngamu na yo. Moi si oyo aza chanteuse. Moi si oyo aza secrétaire na église. Moi si oyo aza prophétesse, aza maman pasteur. Lelo mo pagano akopi ko bana moi si wana ou akoba na mutu wana oyo lelo ana ministère. Mais biso nyonso touta na kipagano. Ba sœur rebelle ozomona bazoyemba bazaka bandumba. Comment les gars na nzambe bato bakoma déjà non biso nyonso touta na kipagano. Est-ce que soki yo yembaka déjà oyembela nzambe? Soki ko pala mpagano, où est le problème? Mpagano on a payé pour changer le bien comme pasteur. Amen. De pas commencer à nzambe. Biso nyonso touta na kipagano. Apôtre Paul azaka mpagano azomona bato. Et ce qu'on a robala mpagano zadi quoi. C'est-à-dire les gens qui disent ces histoires-là dans l'église Nabango, je vous réponds, vous êtes des bêtes. Vous comprenez? Parce que yomoko uti na kipagano komi musali anzambe. Ozo bola baba mpagano te. Parce que ba changer ndenge. Parce que Dieu peut t'utiliser bala mpagano pour nous côté na kati église. Hein? Ba pasteur rebele baba basi na bango ba yebaka makambo nzambe te. Ko kende na église za ko sala ko yeba nzambe te. Et ça na batu bakenda ka église mais ba beti saka. Ba partout. Ils ont pas bakenda ka église mais ba. Oui pe mambana. On se comprend. Oui pe partout. On se comprend. Mais yondo te kobetela ngali sur l'église na bios. Oui ça dit comme partout. Zo li ukangaki musicien moko sala partout. Si yondo expliquer ngana bios. Ndo kapena kanya. O biskele kamsinga. O bele te kokena ka ndo kokena te kokena ka bongo te. Non attends s'il te plaît. Des places d'appel na ebeli likabuli solo partout. O kanya ngo mamo. On kasina mutus. Papa. Pasteur a maîtrisé, mais nous m'avons belé la bureau, mettez l'eau ya kangi. Partout. Olinga ngo mingi parfois ba sala ngo. Non, on a pas ça conseil. Ah voilà. Le ba bala na ba opene na ba bala na ba. Bala na yo songi munza et puis makambo ya mabala nzamba ko ta sude. Oh. Tango tuni Adam, mais nani yango ya biso ya mbomba Adam zabi. Moi, je fais ça. Et puis, en réalité des choses, si moi j'étais un juge, Nzambe fona kangata 20 ans en prison. Olobi? Oui. Parce que Nzambe na memé la mutu moi si sans que mutu ana solo na moi. Aussi la muga na tongo boy que no ko bandale moi si no ye. Na draga moi si wana te na ebi place avant d'arrêter na place à outité. Parce que moi si a memé nga ne rêve. Siko yo ya ko tuna nga lisusu. Mais c'est une infraction. Yo kage 20 ans. Non, sauf ça, tu peux dire si tout ça quand même. Si j'étais un juge, bah il y a Nzambe, na juger na Nzambe na Adam. Mais Adam a gagné. Comment on a pour? Adam a gagné procès. Parce que ngana senga ki yote. Yondo lobi il n'est pas bon que l'homme soit seul. Oyelinga mutu, mais mutu ango na tikala bobete moralité. Créer mutu tika ya takuna, ngambo na rechercher na banda moral ndambu na pesa ba. Nzambe idée. Parce que yo yelinga ye. Makambo bosola ki na nzela na yebite. Moi si ayi Alexina que non moni boro soko le mystique. Na meki boro mama na plan. Eligo na ngozo ko tuna nganzamba atayo mo. Mais tellement kazanzambe asala ka mabete. Nyonse zaka mabete. Na kotuno question moko. Na musique à mettre games, na musique à fali pour linga musique à nani? Oui. Na musique à mettre games, na musique à fali pour. Ozo ko tsala na monde na. O vivre na monde ni. O vivre na monde ni. Wana ba terrain na ngata. Ah. Yo za partout. Deni. Yo kombono na yo ba tanga pa ba mise mo kilia blanc na mosaka zo tanga kombono a ozala bango ti. We ranson batu na yo. Bango za mabete. Mais oza o ba moni mote. Mais mission na nga ya mama nzamba batu fo baza défi. C'est mission. Yango ka nzambe 20 ans. Ah non, non. C'est un exemple que j'ai donné, mais au moins, tu sais, tu vois, la mission, on dit que Moscou est le Kenya. On a Congolais, Katika par là. En 45 20 ans. Prophète Denis, les salariés locaux, à la bino, la bino, sangala, tout à ce
ya malamu ya bimanguna ubuzo be bimanguna ko ya to beta na ba tekit kuna oh biso yo so ba prophète nana yate na kibi l'équipe wana ba prophète boye ba nana yate non je peux pas dire muto yate mais du moins ngai le problème est la vie de nia baki ngai na uzala coordonnateur à tous les prophètes oh on peut sioter mais ce que pèse na ngati na okite oh d'ailleurs que le poste mais faut na zala c'est ba tambongo mais d'abord on a mon patron le café na l'équipe de Nile c'est ça le côté écrit problème na mituka na l'équipe na ba palais on a vu na nga père na nga yo l'équipe de Nile na mandao père ayebi eza ti lelo fali à l'équipe kofi na lar na mbongo na makambu na poa mais père na ye okutane da bo de Nile okutane na nga aolande miso boka tela de vivende on a père na nga ayebi ke petit wa na makambu yebi sanga na génération na nga lelo nana na makambu na nga asante makambu ya ndeni bon je crois que na zui place na ye tozo 4 émissions te ya ndenge nini makambu ya ndenge nini 4 émissions te makambu ya ndenge nini tango makambu makambu nini te par rapport quand même à tozo landa lokola vie ya beta ba stade beta te ya beta 11 fa yo no beti yo tata yo sukaka na municipal tozo tata fa 40 millions beta on te eza na kishasa bolanda fe obeta on kan 2026 ici là obeta tata fa 40 000 Dieu m'aide Vironzambi telangelo même na temps fort apôtre Moïse Kasongo 2026 na bete loko wa munene na mboko te tata Raphaël parce que kufa nde kuna na ebiso na kobuka omoni tata Raphaël kobuka na ti leta kanyi na professeur ngata na juin na ebiso kanga maloba na ebiso OK j'impacterai cette vie je ferai les choses que les grands n'ont pas fait crois-moi apôtre Moïse to comme na suka bana na question na ngai na poser mais question na ozana image apôtre abimisi ngambongo na téléphone na poche et nous avons eu des appels bat nous ba obi ya lukuta o ekomi deuxième fois kasitanga ba obi ya lukuta est-ce que zambala liboso parce que muto ya moni keza lukuta moni muto ambaye les arrêter o moni keza lukuta benga ngai soko za pena ozana komo na spectacle na ko mission pour na poche na bandala bimisanga $500 to sanu émission na bureau na yo na bandala vironza mjitaki sortir la biso ile mo bomona na régime même na son na bureau no su a obimisinga mbongo bato bele ba bi ozana numéro ya obimisaka ba mbatu ba mbongo ba gendo zo parce que na bien ndanga kisa asaila ka pouvoir na si ya satan so satan na ya pesa pouvoir Jésus Christ parce que ndeni ngazi ko direct na Jésus na sala ma Satan sala oh on peut ça 20 ans mais je peux faire plus que Satan. Merci beaucoup, nous sommes arrivés à la fin. Apôtre Moïse Kasongo ba te belé bazotala yo partout au monde na yebi que le 31 décembre ba ya ebelé vraiment et za la veillé bana nzambe et le premier wana bozonga ndenge boya kité et message dernier message de Rosani na bato ba otala message kana pesi bino mbote mutu toza na problème benga apôtre Moïse Kasongo numéro ezala plus 243 99 95 25 659 komela ngai so ina yambi ote ozana na problème à maladie difficulté tout on va prier pour toi le 31 décembre oyo tolongoli veille na butu ozana na tongo ozana na tongo de 8h30 jusqu'à 12h30 pourquoi parce que ba maman veuve koya na butu ezama passe baza ba maman mikolo akosupporter ta banda 20h tito ya kokaba biloko na 0h ça c'est vrai ozomona ke na mona ki na chango na tongo pona ko respecter ba maman veuve ba maman batu mikolo et ko banda de 8h30 à 12h30 na senga ba maman veuve ba ya ebele et puis tozali na mungwa ya fire ebimi tozana kati ya obimisi so mungwa oui soko talibi ko mona même ba musulman même ba sango même ba tebele ba itizaka mungwa mungwa eza recette moko prophétique mungwa ebenganaka milimu ezaka mamwebele siko oyo mungwa nazosalela eza bamungwa moko prophétique et puis eza mungwa ya pembe te eza bamungwa moko eza rouge mungwa rouge
Oui, c'est-à-dire ils ont quand mungu na biso ya pembe, mais ils ont ba travail mo bilo mo zamba ba kina mélanger na travail yango. Au sens on nani. C'est-à-dire tu vois des messages zamba ça qui mais biso ne to ça recette prophétique. Je peux pas te dire domaine on a eu bien. Donc ils ont mungu afaya o ebimi, mungu ona ezaka ko chango na maya ko sukola, o kyobwaka na ndako. Ata moto aza liboma auchele na maya sukoli sur place abiki na yo. Donc eza ba recette moko ekobima na mois de janvier nde to ko lancer yango parce que tout ça na kati ya kosambela pona yango eza eloko mo zamba révéler nga donc kala mingi te eko impacter sur monde. Je pense que lelo zamba révéler nga mungu na ebité lobi to ko so mutu pa bibio yepe nzamba lobele mungu. Po bino bokomi bomona boma ya fa ezobima pa mama na recette basango ba comprenaka biloko kala yango yo contredire basango ya catholique ba comprenaka makambo kala basalela ba mungwa basalela ba makambo ebele. OK, ce sont des recettes prophétiques o biso ba na nzambe ba yela biso ba mateya ya lokuta. OK, dans les recettes Yesu azui recette ya soina mabele pona muto abika. Élisée asalela mungwa. Élisée a commis na mboka babise na Jéricho mboka eza ya kokufa ma eza bololo ma ezopesa batu vite asengi boyela nga mungu abomema nga na source mungu eza na makambo mungu eza recette moko prophétique mungu eza na makambo. Dieu m'a révélé tant de choses. C'est pourquoi je profite que bisa na bana nzambe bazolanda ke mungu afaya ye donc toujours ça yango ba bocal nango na étiquette nango. Et je crois que tout bandango on a qui avant tout tina. Côté combien? Non, pour le moment tout toucher dans le côté on a. C'est juste pour annoncer. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup Daddy. Plateau dans non. Merci. Plateau dans la fanda. Autant que ça na plateau te. Ah, comme ça na journaliste te. Ya ba zolo ba comme singa royo. Autant na plateau na c'est quoi ça ngelo ko tele ma plateau na mi décharge cahier de charge monsieur Zayote kit na plateau ozala pour honnêteté ozala roté kit na ba caméra ya bazo bo amta numéro tala alo bana ba caméra nzama va 20 ans ta place a commis. Nous sommes arrivés à la fin. Si vous avez aimé, vous dites merci à Viron Zambi Jitakis, merci à toi l'émission n'a pas interdit. Non, c'est une émission ya minga. Oui. Ata yo ndoza mukolo plateau. Tu m'as réussi. C'est-à-dire mutu avo bois ka une émission nanga parce qu'a besoin makam. C'est-à-dire il faut en aller dès qu'on monte côté une émission là. Nous sommes arrivés à la fin, on se retrouve au prochain note. Retenez-moi. Service spécial covoiturage Paris-Bruxelles-Paris. Voyagez confortablement de Paris à Bruxelles et vice-versa de Bruxelles à Paris dans de meilleures conditions. Jimmy Chimanga, porte de la Chapelle. Contactez le service covoiturage Jimmy Chimanga, Paris, porte de la Chapelle. Composez vite. Le plus 33 7 87 76 95 65. Pour toutes vos démarches, afin d'obtenir le passeport Yabanamboka à Bruxelles, dans un délai raisonnable, confiez-vous à Jimmy Chimanga, porte de la Chapelle. C'est sérieux et c'est efficace. ON Multiservice, organisation Ngozulu, avec l'artiste peintre Gozen Matuidi. Pour vos services de décoration intérieure et bricolage, tous travaux de peinture, papier peint, enduit, parquet, carrelage, électricité, plomberie, montage de meubles de cuisine et plateaux télévisés, contactez Gozen Matuidi. Service designer, tableau de peinture, portrait, création de logotypes personnalisés, service sérigraphie et autres. Un seul contact. Les 07 58 58 10 72. Le travail professionnel dans le strict respect des règles de l'art. Avec l'artiste peintre Gozen Matuidi, le pro. Quand la vision rencontre le béton des rêves devient réalité.
Bienvenue chez Thierry Bouddha Construction TBC, votre partenaire de confiance pour tous vos projets de construction, maçonnerie, architecture, construction des ouvrages de génie civil, carrelage et bien plus encore. Dans les domaines de construction expérimentés, TBC allié savoir-faire, précision et qualité pour bâtir l'avenir avec vous. Avec une équipe expérimentée et des réalisations solides, TBC vous garantit des outils durables et modernes à la hauteur de vos ambitions. Nous sommes au numéro 38, avenue de la Victoire, commune de Calamon, quartier Matongé, référence Bibi Play. Pour tout contact, appelez-nous au plus 32 466 249 007, plus 243 811 946 038. TBC, l'excellence en forme entre nos mains. Solo la vérité chante enfant, toute la foule suit son essor.